voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. Son les ratés, son refusé. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous êtes à Kinshasa, je vous dis Mbote, moi c'est Rifi Zeke. Un grand merci à toi, Vincent Toulouse, la voix du peuple toujours. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis internautes, Lelo, jour J. Tokiti kasi na cinquantenaire parce que le long des corps, il y a général Def deux fois où ils allaient Kobima. Tous os awa na cinquantenaire, tokokende na misé. Et puis tokokende kotikaye na nécropole, passe place à Kopema éternellement. Alors comme ça, moi je dis un grand merci à toi, Sam Koukou, mon fini quoi Tchango. Un grand merci à toi aussi, la reine de Londres, et même Koukou, place aux Abambote Belé, Johnny Mwamba Kongolo, le jeune patron. Ousmane derrière la caméra, Batouba Koyara Mokomoko, Batouba Kokotara Mokomoko pour nous rendre vraiment dernier hommage. J'ai pas général Def de FAOP à son âme. Mes condoléances, nos condoléances à toute sa famille, que ce soit sa famille artistique et sa famille biologique. Vraiment, nous sommes du cœur avec vous. Bisso Presse de quoi accompagner corps et à général des fois autour à la cinquantenaire. Le programme est allé moi belé to kota nango na misé place bakoye bandenge ko honorer corps et à général def de FAO et puis to kenango na nécropole to ko bokolanda. Restez toujours connectés na la voix du peuple bokolanda intégralité ya ba obsèque ya def de FAO. Alors tout le temps micro comment on a moins ba saper pe ba ngambo pour général de FAO za yinde mutu ya bilamba ye ko latande wana. Et qui parmi les idéologies, ça peut rendre un dernier hommage. Nous avons micro en attendant qu'il y a Def de FAO et Bima à la cinquantaine plutôt que na nécropole. Un grand merci à toi, monsieur mon ami Damoshka Joachim. Balobi Mobali ya Pembe Damoshka Joachim Tumba Damoshka Joachim. Un grand merci à toi. Un grand merci à toi, Seda Ali le privilégié, un tonton très très responsable. Oussama derrière la caméra. Autant de micro, comme ça, tout me campé kolobi, ça va saper au bazaliwana et ça la moi plaisir. Voilà, mesdames et messieurs, naïsek bino na olobi ça malo, na olobi ça va saper bazalia, va toi d'idéologie, va toi d'attention. On peut bailler coller la def de FAO, artiste na bango, star boni. Ouais, malam ezali. To munyo awa, oui ko rendre va dernier hommage et pas ya def de FAO. Ba malobano asukezani. En tout cas, malobana esuka ezakaka bino moko bomoni ndenge touti musika ya Congo central tokomi na kati ya capitale c'est que eza pena bolingo moko tozalaki nango avec ye ya makasi mingi azalaki père oyo azalaki play na artiste nyonso na mwana mukie mukolo donc azalaki play yango moni pe lelo toyé pe to honorer ata akoti déjà na kati ya kelama to sepela pe nenga betaki bilele biso pe to lakisa pe ke to liaki na fe to betaki pe forme na fe ya bajete ndule oya suka beti ya makasi na vi na ye avakata na Congo central précisément na Matadi na kati ya Baledia délégation ya Léopard de la SAP nouvelle vision frappe encore ye moko ayebi donc ti ya moni biso boye ti déjà na kati ya moka sepel jake ba guerre na nga bazawana donc mingi ya kolobeza te mais là tu expliquer ba lando ba Holanda yo ba comprendre idéologie kota ba kombo kutu kuna to sambaka te po to panzaka pena linyoko bomoni misisa pona minute oyo ozala nani okokoka te ndenge to ye na forme à danger tala kaka de eza nango ya 2 jours mais to ye na ba forme ba 1 mois donc bakokoka te na minute yo soko beni banda na fondation po parler fondation oya ko isa parler pamba pona ko yebite ko tonga fondation ça c'est du gamel on n'est pas demandé oya yebi na ba chaussette ba Pierre Cardin do bino moko bomo na bana kin donc bisubana ta bomo na ba chache ya ba jete benda kambala moko tabana sakite benda ba chete c'est du chache ya mikate te o che pilipilo dundi o melimai o eza forme bana ngengele
photo ya na eloko moko ezolakisa ke touti Matadi. Tu vois, c'est de Pierre Cardin, Dibanga Chindolo. C'est de Pierre Cardin. Zwanga na tol. Au moment que tu bango na point d'interrogation. Donc il baza na tanku tout biso to ekolela nde jene tina suka bako sentir pena moto a danger qui ne a tombé na minute oyo on a fourmi on a mpese boko bimate pour na minute déjà Léopard nouvelle vision to kangi déjà donc bino moko bomo na kaka avec mon capitaine Dadi Mbela zawana crocodile ozi ba pese la idéologie kitoko na ninga diatance tout moni pe élément mususu azali awa. Papa Boni, bonjour. Ouais, présentez-vous. Cool, très cool. Moi, c'est Fiston Tchobo, sapeur responsable depuis Matadi, Bakongo. Donc, délégation à Matadi. Ouais, vous voulez la DEF des FAO. Si on est là pour toute la délégation, mais c'est le gouverneur a délégué Bisso, s'est présenté province. De tout était local, là, tout ça, là, moi, scénario, moi, intimement, non. Tout ça, intouchable pour tout ça délégué, le gouvernement du Congo central. Donner là, on est ensemble. C'est bon, on est ensemble. Tous les micro et Zongi. Bon, merci bonjour. Pour la parole, bonjour. Présentez-vous, monsieur, comment vous allez? Monsieur, s'appelle Patron. S'appelle Patron. S'appelle Patron. Ok, bah souvenir ni amalam ou garder pour la c'est papa journaliste, je suis à Congo. Il n'est pas tout le monde Congo token. Il est à Congo. Il est mon tuba. Il est tuba. Mais tu vas plaire un camp au Congo central. Mais vous avez dit là des FAO. Moi, on avait été à Congo central. Et c'est pour la mine de l'autorité, mais des bêtes, surtout le gouverneur de la province. Mais il y a une présentielle. Donc, il y a tout le monde qui est journaliste. Merci beaucoup. Micro Kezongi. Papa Boni, bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous. Moi, Masque Longwa. Oui, moi c'est Dadi Mbela, le capitaine. Dadi Mbela, le capitaine. Chef d'état-major général de la SAP du Congo central. Joie vraiment bien. Donc voilà. Donc moi, soldat, il y a grand prêtre Djene. Donc, blaguité. Donc, minga olobezate. Talaka to sali long trajet pour navire. C'est un long trajet parce que les équipes nationales où ils voyagent qui n'ont pas pays étranger. Donc tout ça pour la grande protection donc mingi olobezate parce que via Zaki Mutabilamba tu vois côté la vie mais non linga mingi présentez-moi en tout cas Mathieu Solati yo mo zomona bandela na seko zomona bona koko yo mo da so lobby moni do ilamba esenga ndengwana donc na yo muto o sala mission yo mo donc voilà donc tu es la gene na ba forme bende tatala kuna ezaba collection juju collection ola collection juju monango na monango voilà awa nazana ba yoji ya moto donc voilà Y-3 c'est bon le bezate en tout cas grand petit Djene a tigib son attache parce que nous boyebi ke ndule na ye bêtise ça là qui était les seuls musiciens sapeur oyo azake abeta ndule sans bêtise et puis azo beta tenir na ninga nyama donc voilà donc mi le bezate vraiment toi on a souci on a vraiment d'autres on a souci au monde qui te sale long trajet pour toi to rendre dernier hommage. C'est bon mesdames et messieurs, restez toujours connectés, restez branchés pour tout tambu c'est la bino micro. Oh mususu azalia na simawa Benana makolo kuna lati deux makolo différents. Bonjour monsieur, comment vous allez? Bonjour, présentez-vous. Merci beaucoup. Na Congo Lingala. Kikongo Lingala munu kutuba munu kuyoka tokei. Bon, na présenté bino akomba Prince bilingi de la Sapi. O ebani mingi na kombo ya Prince bilingi de la Sapi. Donc o apesaka bilingi ya lamba donc na Congo central yeyo et en droit la ville Matadi. Vraiment en tout cas. Quels sont tes bons souvenirs? Ba souvenirs ni malamu gardant au consonant pour na def de FAO. De loin ou de près. Copinage et kotanga pena makasi. OK. Ça banzembo ebele en tout cas o yemba penda donc cartona pena sala po toza la pena na Congo central. Na tour pe ayaki pe. To sala ne pe clip moko na nzembo ya Fili. Ya Fili. Na nzembo ya Fili ko mona biso to. OK. Donc vraiment en tout cas ça m'a trop mais to lelega na bilamba. Tokolelega na bilamba ndena aboye nazala ba George Washington ya ba collection mikolo George Washington habité soki
ko edengai omona ye moko Washington asalaki boye omona ye awa soki omona ngo bien emonani benda ngo bien pour la GT kitoko yango na kitoko alors asalaki ye asalaki boye OK papa oyemba asalaki boye OK ye asali boye wana George Washington George Washington OK ya ba collection mikolo OK chemise oyo neza na chemise ya Versace ya ba Versace oyo te ba kato oyo ba oteka wana eza foulard moko eza léger o marque ba foulard donc eza to latimo ya makasi voilà donc eza ba tchatche donc na se naza na ngando ngando oyo beka itene makasuki osopele mai afashaka mabe donc abolia mutu OK vedi koto oyo naza na Tokyo kumba ngai OK bango wana ba mapasa na bango wana valise peka ya bilamba valise comme à l'école yango pe etambolaka na forme boya baza complet ndé na baza complet mais kilo te charge te charge na ndenge nini mais à chaque fois il faut changer la bilamba to ndenge ya bilamba OK charge comme centrale ya bilamba biso ndé tozana photo ndibango c'est bon mesdames et messieurs to continuer boki ba saper ndenge ba lobby to kotambusaka micro tomoni yoji to kotambusaka micro. Un grand merci à toi Souzy Mavakala Ballon d'Or. Un grand merci à toi aussi Sam Nkoukou. Vous finissez quoi tchang ma banga vite fait. Ouais, grand prêtre de prêtre Big Anchumbo, le quartier Switzerland. Donc Blaise Koudia Koubanza na Bruxelles. Le pape Rive Kono, le pape. Minos de Paris, sans oublier grand prêtre de Washington, imbécile à Bilamba. Oh! Imbécile à Bilamba. Ah bon? Donc, grand prêtre Djenga Samuel, place aux habitants, tout bambo t'as trop vraiment, donc, kitoko trop quoi. Kitoko, tozali awa toujours na matanga. Il faut to lobisa ba saper parce que des fois yemo wazalaki mutu ya idéologie. Des fois yemo wazalaki mutu ya ya diatance yango ba saper elongo moko na biso ba journaliste de presse ba musicien ba ozalawa de rendre vraiment dernier hommage. Papa bonjour. Ouais, bonjour Ndekolongai, les grands journalistes. OK. On doit faire l'interview na Jésus-Christ na lola. Kitoko présenter forme vite fait. En tout cas, nazo sala susu ba to promotion te. Donc dengo moni ba komia wa donc eza bongo. Awade ba komia wa eza pe makambo susu. Donc un peu ça. Ngai je m'appelle Honoré Koubiala. OK. Un crocodile à l'oisi. IGF est le chef du projet de la SAP. Donc c'est moi le crocodile à l'oisi. OK. Donc ti de la zabo na zala bangando. Na ba sentir bangando. Pour la zangando. Sac ya ngando. Naza vraiment la pasa ya kosala ba publicité te. So bien de sala ba publicité ya batu. Ozali bumangando. Oh. Mais moi makasi boye na ba biloko yo. Ça perd alors moi makasi te. Ozali triple. Ça c'est du triple. Ya ngando, semi boot. Triple ya ngando. Ya semi-boot. Ba chaîne to ngato comprendre. En tout cas, bon, ezala ndeko moko boye ataki makelele trop na niveau ya Paris. Alors asala ki clip abi que non toi tu as ça, acha boye, toi tu as ça. Yosko la kisi. Non. Biso toza bana ba marin. Bisika masolo elambe utaka. OK. Do sona tali sebe matondo. Oyo bazo ko kamba biso na niveau ya culture art balingaka te équipe na bango epola. Tango lobi toi tu as ça, ngala bino attends calé. Donc oyo komo lango attends calé. Voilà. Toza parce que ya Mosi Kunga. Donc aza ko se prendre la carte alimandi donc ambassadeur Muzombo. Donc Azako fâché. Merci. Kitoko merci. Tout ça pena Maman Zaliawa. Maman Zaliawa nazuko kwa PST. Madame bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous vite fait. Oui, c'est Madame Lys Esthétique. Tu vas coller la DEF de FAO. Présentatrice, c'est votre concert. Je suis présentatrice de l'émission Mode et Beauté, Histoire depuis Congo Central Matadi, CCTV Matadi. Ok, donc il y a aussi la DEF de FAO. Oui, il y a en tant que presse, il y a des volets. D'abord, il y a en tant que presse. En tant que presse, souvenir, non, c'est ça. En tant que presse, il y a un reportage. Deuxièmement, on a la vie des fois, 45 jours dans ma tête. Ah bon? Donc, ce qu'il y a qui faut aller qui
Pouangaliaki Makemba, c'est Madame Lys Esthétique. Ok. Yé Oyo. Donc, Naza Moutou n'a fait doublement. N'a fait en tant que chroniqueuse, n'a fait en tant que famille. Et on a eu, tu as la loi, c'est ta propre. Il faut aller les cannes propriété. Faut pas les cannes propriété. On n'a pas aller dans sa propre. Ok. Faut pas aller dans sa propriété en dessous. Mais présenter peu à propriété en vite fait, tu éviter au papier à souligner les alicolas au chapeau. Non, chapeau, ce monde n'était pas vieux dans nous yémo. Na ba photo be intina lobela. Yémo vieux que tu as l'attaqué. Donc il y a un peu ça Chanel. Chanel. Nazanani. Nazana Weston. Weston à bavette. Donc lunette ça Casal. Donc sous musicati. Nazana bag na Chanel. Nazana. Versace. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tous à la connecter, vous allez toujours brancher dans l'image. Si corps il y a des fois robima à la cinquantenaire, pour mema yango, si namisé pour nous rendre vraiment le dernier hommage, j'ose croire que na boka cité à Vincent Toulouse. Alors comme ça biso tina nécropole pour nous cause la bino toujours ba image ya romona ndenge nini. Bako kunda artiste nabino def defao ba ça perd toujours Bazaliao ça perd toujours Bazaliao. Bonjour papa. Ouais, bonjour. Présentez-vous vite fait. Ouais, je m'appelle Nico, le sénateur de la SAP, le code vestimentaire. Le sénateur de la SAP. Ouais. Vous pouvez présenter Bilamba vite fait. Bon. Ça c'est du Kenzo. Kenzo. Ouais, Kenzo. Kenzo. Talatina doublir. Tant on a vu code vestimentaire, ça perd à côté ça sur mesure na marmabilamba. Oh. So moni ba saper batika rolata bilata la taba saper batika comédie et ça grâce à sénateur de la SAP. Le code vestimentaire pour ba ek na théâtre na marmabilamba. OK. Ngai na code vestimentaire. To che ordre mondial. Donc yango moni lelo ba tout ba côté ba comme ba vestimentologue. Ouais, c'est ça. Ba souvenir ni ozana pour na def defao. Bon, souvenir eza ebelé pour la VDF. Aza vie pour na biso aza le rôle papa. Dans le cas la thème aza papa pour bisonde to vandi na ye moi trop. Surtout nengeza avant a kitaboé to zaki neto sene presque ba 2 mois na matati. OK. Vie to vandi nende to vandi. Aza vie moko donc très gentil. Aza gentil. Tala presque na repesa comme preuve bota na ba fiche nyonso ba photo sur ta VDF. Bon moi la place monte via za kanda. OK. Via se karakaka. Donc to ça ne ba blague to vandi ne donde to vanda bino bonde to vanda na vie. Donc bisone to ko betela bino masolo ya vie. OK. Via za ki ndeni via sala ki nini to sola na nini. En tout cas eza passe ya trop. Via za ki na polémique na mutute. Atika la ko boudé mutute. Atika lo ba n'importe quoi te azaki logique ne biso za la kaka toujours. Donc to landa idéologie ba vie. Malgré ba biso to ba représentant valable King Kester et Mené. Mais ba vie le ko ba dans kata idéologie to a toujours ba petit na bango. Donc ba vie kes ba kenda ba venir ka ba kenda ba vie beaucoup ba kenda. Donc pas si to perdre. Donc mutu na habité on na otika la zo ba charge yo. À part général de Fao. Musicien ni so artiste ni so mona valoriser vraiment ça. Bon, na musicien papa wemba kenda Kester akenda des fois oyepa kei na mission batikali. Bon, ba vieux na baza na ba be comparable. Pour ba remplacer bangote, ba tika peut remplacer bangote. Na musicien o tout batika lelo batikali ko potana. Muta tika la remplacer bangote pour ba remplacer mutute. Oh. Ba remplacer mutute. Baza mututu ala takati. Elle ça pesa nini? Ça pesa lamba. Mututu ala taka. Mais comme la niveau ya ba vieux na muta tika la ko mango azate. O tout batikali ko potana ba potana bango na bango. Ba mi pesa ka ba traité. Même ba soda ba pesa ka grade par rapport à musala sali. Donc yo moko lali na tongo la muki obani ko senose ke nga na komi boye ezala raté. On comprend? Ba viana ba quand même VDF. Landa ba interview na enyo surtout. Boye bi vende nya lata. Plus moi te via tika ko mi kumisa ko sa père. Un artiste na biso tata Mobich Adolphe Dominguez, il pe abeta ba pièce. Wana za viana nga to vanda na lomo a pièce contre pièce. Zela. Moni nga za kinwa. Na oti matadi mena kinwa. Moni tata Mobich aza na nga na yebi to vanda na epene to va so to bito no bene to beta histoire to ke musika. Vie abeta rateni. Vous comprenez? Mais na niveau o ça peut kendela ga via kokate via moi na palin. Oh. Là je suis Adolphe de Mingenzi aza mwana ya palin. Aza logique. Pour qu'on dit maté bat ba le kana TV na lobi bien. Pour ngam na loba ki vie soka bandaki déjà ko ndenga bandaka idéologie à forme tata Mobich les grands sapeurs soka continuer ka yango elinga za la vrai. Mais via bomara moi moto. Mais si go via est-ce qu'on dit ma ba finga ka pa sapeur mito epeta. Abando kangisa batute.
mpo bacharge oyo azoluka mais na bagarre ya boule ve abetaka soki balobi to bando okomisa bango to basaper mpo na nga semie ku tozwa ata vie na biso rambo oui kofi mpo vie kese andima ye papa oyo bandima ye omoke tozwa ata vie rambo to pese 30 ozo comprendre mais Adolphe alataka mutu to alataka na ye mutu to ablama mpo nde toza moto ania te alataka mais kozwaki oyo okoma kokumbela basaper en tout cas okokumbela basaper te. C'est bon, c'est bon, merci beaucoup, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles et messieurs, tout continuer. Yasuka Yangoyo, élément Yasuka Yoyo, joyeux ma pièce, présenter ma pièce vite fait. Bon, on a tchatché. Oh, tchatché. Oh, tchatché. Tchatché, Yangwana. Ah, ok. Yangwana. Donc, les alliés sécurité. Au nouvelle vision concentrée de la SAP. La nouvelle vision concentrée de la SAP, c'est Yoshi Yamamoto. Oh, Yoshi Yamamoto, tchatché na kati su Yangoyo. Veste su Yoshi Yangoyo. Ok. Donc, na boy kola beta baki fait belé. Toujours na beta baki tchatché Yoshi. Ok. Na tikela na Yango kaka. Donc, nous allons toujours au niveau de vision concentrée de la SAP. Ngai ne zabo vision na quoi pour que quand c'était n'engagé toye boye quand mata di karaté les équipes nationales l'équipe nationale bazwa ka passer par là yango na uti quoi quand bundela quoi territoire de Sekebanza on fait des fois on va que na uti na biso elongo yango to mona équipe nationale to sanga jamais de bana quoi quand bazala nanga bo bayebi ke défenseur na bango azana kata Kishasa aye pona ko la fin na biso jene jende fao ni yango moni ke na makasi bo eli segité pona sala ba fandite na makambo yo atana quoi qu'on est en boka mais li segité ba président utaka na mboka yango mutane na telemi ni pas hier na telemi ki to ko yaya merci beaucoup merci mesdames mesdemoiselles et messieurs to continuer ngana osenga na Ousmane na katamo muke parce que to kozela corps ya def de fao ebima ba délégation mususu ba roya ouais ba tozuma ba on est bazokota to continuer na ba image voilà merci. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous allez comme on a Corbière et déjà dans la cinquantenaire, et comme déjà dans la cinquantenaire, et qu'on soit corps, il y a général def de FAO et même en place exposé en haut na 5 ans, na nini na misé. Alors, tous allez cause la bino ba image, c'est vraiment déplorable de perdre le général def de FAO to perdre vraiment moi avant parce que ngana que le bango vraiment bon to perdre vraiment moi avant Pyrogen ne Pyrogen azali liboso kuna to coacher la moi micro pour toyoka maloba o ya azali ko loba pona bité sore bandaki ndeni loba ki mabene aéroport olukena makambo na loba ki pona Corbière motaka ba konzi ba yokinga na loba ki pona organisation par rapport à banderole ba montant au moins na lobaki et salami donc salamité Pyroger ouais salamité en tout cas ba ça le fort tito kundaye et salama mais o munene déjà on a lukaki et salami Corbière ba prouvenga ba na ngotumi balé o ngana lukaki bon na monde ba montant et na mon organisation kuna na misé na mon vraiment en tout cas maramboza kitoko général des fois il fallait balayer na parler du peuple et Pyroger bon oui bien parler du peuple et comme trop politique quoi donc mais ils ont parlé du peuple peut-être ba toi ba ils ont parler na biso ba peuple mais tu remarqué que et comme trop politique bon tout tika na ba sala ba politique tu as un peu besoin mais en tout cas à taper misé national au bâti ils ont mabete misé national voilà. Motuna il faut pousser na poyo kana. Voilà. Tele musika. Motuna ezali. Motuna ezali. Tomoni ete papa na biso de FAO asili kotika biso mais ba TV mortel na ye ezalaki bongo na salle la grâce. Na botali ba nyonso oyo ba kufa batika biso bo bazala ba grand local la ye pe papa de FAO et belé ba pesa bango ba stade de martyr ba mususu balela bango na ba cinquantenaire ba mususu batia bango bipai na bipai. Mais salle la grâce tomoni ete za salle moko eza muke et longo banité kolela papa na biso kondo oyatiki biso de FAO alliance Djene Djene pe comme na présence ya ba musicien baike bayaki te na tango wana coronavirus ezalaki te lelo vers cette pandémie ya coronavirus makambo belé échanger nous tokoki ka ko condamner to comprendre de pays voilà mais ça la grâce on peut oyozo lo bana za muke et tondaki na pété cela veut dire d'abord on a problème à communication
organisateur ya matanga en tout cas toza na problème ya communication eza penza makasi les ordres déjà bandaki bandana début alors donc non ba mission baza ini les missions baza ini mais y a problème ya organisation communication eza mukie maramboyo eza na bakolo nango au moins neti ba communication botikela ba porte-parole botikela ba porte-parole bino bokozo bozula na bino bobengika tous les porte-parole bovandisi bango bobiso que programme eza boye bino bomona résultat botiaki le 23 bato babongami le 23 mais surtout qui est commis le 22 bon toboyite je vous jure que lelo penza il y aura changement par rapport à jour il y a arrivé encore lelo vraiment général de phare les lama parce que ba banderole déjà le trop tant tout le monde a banderole partout donc les autres ça déjà sango je sais que lelo en tout cas dans l'état sécurité à la makasi parce que les lots vraiment marambeza et en plus les deux grands leaders ya wenge ba ozala na biso geza suka. Merci Pi Roger, tous on peut ba image monsieur, merci vraiment. Ah, Bibi ça va. Ah. Présence Nabino Awa et un changement pour la Corbia pour la générale des FAO. Tu vas critiquer Makasi, balobi organisation et Zamabe pour la générale des FAO. Mais tout le monde peut présence Nabino Awa. Est-ce que tu peux collaborer pour bandeko bazolanda biso na niveau Europe? Oh bazo c'est dérangé. Général des FAO balélié na ndenge singélité. Message nous repère ça. Bon message pendant repère ça mingezalité. Général alagi toujours général. Alagi Kolobilele. Qui grand chanteur na Katamboura na biso. Lelo oyo bakondi ba monique il faut ba récupérer kaka funèbre eza ya likolo. Donc ba yemona que non, il faut ba récupérer ka horizon funèbre. Bon, biso mo to zuma kamunyo so mais l'organisation Sikoyo toza na misé, toujours qu'il y a un accord kalaté et puis total ndeni oyo biso to sara na ba qualité na biso to ba ko honorer quand même général des femmes. Merci, mon message peut mouquer. Message des Arabes qui non horizon funèbre, il banga toujours le colo. Bon, général des fois on a un niveau, on a une qualité au bien Zalagi nango. C'est un gars il faut à biso. On va voir sur la bande qui me parle de tout le monde là qui voilà. Pour biso, ah ça va ma qualité pour son tali. Même les biso moi on a toi ali ba ton service. Il faut comprendre que il y a les qualités ça dit quoi. Horizon funèbre il banga. Rien à dire. En plus il faut y analyser. Tous en misé après autant encore réseau du mato qui est en misé. Ouais, na réalité des jours bomba pour na bon ça ka obsèque il y a un condo de FAO général Fuma Bilele. Donc na réalité des jours. Donc rien à dire quoi. Na na commentaire minga ko chatter, boya na misé, bon na musala tout ça. Merci. Merci, merci. Horizon, on a retard, on a TV direct, le lever contre le Zidane. Ça va fond. Va lever contre le va lever contre Sur la misée, c'est bon. Tout va bien. Monsieur na bandi ke bomoni corps ndenge koti corps ezali na sima ekoti déjà na kati ya Corbia tozali kotambola nango tozali kokenda ngo na musée place ekozala exposé pour quelques temps et puis toke kotika ye
na dernière demeure na ye na nécropole place akopema vraiment na kimia général Defao kati